14 ya muke oyo ki akomaki mpese mpona ki akende koluka famille oyo bien aimé dans le Seigneur bandeko ebele balandaki yango tozosona papa suite na ye eza ndeni papa ngo mosusu ya mwasi kaka mama oyo alobaki kati na mwana wana nde alobi pe kati na ndeko na bango wana atie maladie ya pema. Effectivement c'est une jeune fille azana moins de 20 ans mais azalaki na problème ya maladie ya pema azuma yele na ye mwana oyo abongolaki akomaki mpese bien aimé dans le Seigneur pona kende koluka bien aimé tozolana élément ye moko mwana alobi bien aimé dans le Seigneur binomo bolanda oyo ba mama oyo ke ba no ba haute voix bat nyonso ba yoka ba yebisa ki oboma ngai pourquoi parce que yo o sala empêchement na biso pour biso to réussir à sauter ngai nazo empêcher bino bo réussir sauter dango balobaki oboma ngai nyoka oyo aza awa mosala nini apesa nga bibo oyo l'équipe pouvoir pour na likambo nyonso nga nalinga nasala esimba c'est que batie nyoka wana eza pouvoir likambo nyonso yo kolinga kosala po esimba olobi oyo bato combien bani attaque yango 10 personnes bani attaque yango mais sikoyo bapesa bayebisaki osalemi mpo oboma ngai napesa mbongo na babutu nango soki olali obele maladi makasi mpe maladi ana obika to sikoyo opesaki nga mbongo te nazwaki yango te mais sikoyo nakofi te mpo nani parce que naza na nzambe Amen. Mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga to emelongo moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu nzambe awanga na kangai te atangai na zangi bapota o ya mote bapota ya mote mananga okausi yango Yesu nazala si otikaki ngai te motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te. Aimé dans le Seigneur, un grand merci Nabino Nyonsto Bobengaki Biso Oke Bozola Nabiso, merci beaucoup pour la fidélité que vous accordez toujours à cette émission. Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beya, le serviteur du Père Mosali Yatata, bien-aimé dans le Seigneur Montonaki Bonzambe. Bonzambe Ezo Kitalelo na Maloba Pelola Ekofuta Biso Elongo na pasteur Richard, bien-aimé. Bobengaki Ming concernant les camoya délivrance, il y a mon autre monde qui la fois passé Elongo na pasteur Richard Oyoki Akomaki Ndenge Madame Alala qui a mon avis Mpesenzo Ande Bayaki Kotante ba Madame Mwana Moya Kindoki Ayaki spirituellement na Ande Moya Kimpese ya PC pour que attenter liboto au bien-aimé dans le Seigneur. À passer la délivrance, c'est pas pasteur Richard. Shalom papa. Shalom Musali Nzambe. Papa bonne santé. Nzambe azo sala toza bonne santé. Amoni na ya kolemaka siko yo limite. Bien sûr, chaleur et amakasi meto lembite. Vraiment, l'homme de Dieu bande bazola na biso de partout. Tout le monde qui est élément mort, ya mwana oyo ke ya ndoki au délivra qui est et là on nous kolo bana bande balandi biso auto chaku titre que non mwana mort ya 14 ya muke oyo ke akoma ki mpese pona ke akendo koloka famille oyo bien aimé dans le Seigneur bande rebele balanda yango tozo sona papa suite na yezandeni papa.
Moi, naza bien maintenant. Aza na en bonne santé. Il a fallu voyager. Maintenant, on a voyagé. Aken déplace papa na yazali à l'intérieur du pays. Papa na yepe ayaki. Mais Aza wana ba voyager. Mais tolinginde to yebana kolobela li kambumoko. Parce que partie à délivrance, c'est là qui partie à Souka. À partir à Souka, parce que papa a torturé moi, c'est que a poussé à l'oba makamo qui moi na salate c'est normal moi na l'oba na eka bon na bobani wana à l'obi kazando kazana endo kité modèle délivrance c'est pas ça. Il a peut-être yo poser un message na appel. Effectivement, ezana mama moko benga kingai na talaki numéro na ye. Zalaki numéro aux États-Unis, elle a appelé immédiatement Nakanda. À lobby, je lui ai donné tout le temps. À lobby, elle a silisi na chez nos mamans. Ceux qui toza basali na Nzambe, ceux qui toza bana na Nzambe. Il a fallu d'abord au Benga, au Yeba histoire, et Zalaki Ndengenini. Je ne vois aucune famille au Yobako, mais maman na bango. Et nazo torturer mwana na misu na bango sans que bayeba na ko réagir et alobi na moni zo penser mwana viste mama na ngai eza na ngo pense tezaka musapi tala lisusu élément wana manga mokomona keza musapi nazo ki na tena nzoto mwana nazo bouger musapi boy nazo loba nazo penser motema nona komona na Yesu ezalaki mwana te. Mais muto ya possédé qui moi non ya kotsaki qui ndokinde abanda qui kolela et ce qui est merveilleux est que pendant que et le qu'on est seulement na délivrance maman wana kuna na ndako parce que bazo vanda lupango moko na bana wana et yepe akoyi kuna na ndako azolela azoyoka mutema pasi ainsi de suite ezali rapport yebaki na kouta epai na famille et na monaki mama wana kanda zalaki nango yebaki na kosapeze puis yebaki na kokata na to continuer kina na lisolote na mama wana mais soki ezalaka torture nazali susu na élément awo ya ndeko na bango mususu ya mwasi kaka mama oyo alobaki kati na mwana wana nde alobi pe kati na ndeko na bango wana achie maladie ya pema. Effectivement c'est une jeune fille Azana moins de 20 ans, mais Azana a un problème, il y a maladie à paiement, Azuma yele na ye, et ainsi de suite. Mais Nzambe a Kangolié, et Nzamba za katina kosala na famille wana. D'ailleurs, yende kuna bango ya mwasi wana ya bandaki kosambela wate. Pendant que maman na yena bande kuna bango mususu wana babandaki koya, elle ne venait pas. Mais si ma délivrance yande kuna yewana ndeye pe aye. Nzambe a Kangolie. Likambo tolingi tolobela eza eloko moko esalamaki avant tokoma na suka ya délivrance. Je pense d'ailleurs que élément wane kosunga bande ko bayeba na komona malamu ndenge nini totambola kina mwana wane ba ko comprendre peut-être que onyonso bazali ko s'imaginer parce que omoni élément ya suka ya délivrance nde ba réagir ba komona que c'est une histoire vraie. Une histoire vraie parce que parti au tolingi tolobela tozalaki awa na mabondeli na mwana wana Nzambe alakisi ngai que bakundi bakisi liboso ya église. Tokola na élément. OK. Tokola na élément mwana yemo pe alobaki Oui. Alobi tolanda élément bien-aimé dans le Seigneur ya mwana oyo adana âge. C'est un enfant il y a 10 ans. 10 ans. Azana ba 10 ans 11 ans bien-aimé. Azana 10 ans 11 ans bien-aimé. OK, allez kaki délivrance na ya awa. OK, bomonaki titre pe que to chaki mwana oyo a bomonaki akomaki mpese bien-aimé dans le Seigneur pona kende ko loka bien-aimé tozola na élément yemoko mwana alobi bien-aimé dans le Seigneur binomo bolanda oyo ba maman OK ba réagir qui bazoi basala ba réaction na ba la fois passée na ba papa en tout cas tous autres bino élément suite et fin il y a témoignage en on a biso mwana oyo ye moko alobi bien-aimé on suit ça et on se retrouve tout juste après. Bazoyoka. Ezani.
ezaki spectacle mpona tia liboso ya porte bato bato bakima na église. bakima na église hein? Sikoyo bakisi bapesaki yo bato bakima na église okundaki yango jour nini? Cela tondaki yango mercredi oyo okundaki yango lobi. Oyo okundaki yango mercredi oyo okundaki yango lobi sikoyo nga nayebi yango ndenge nini? Nga nayebi yango ndenge nini? Yo mpe oyebi ndenge nayebi yango te ozondimaka nzambe aza makasi sikoyo beta na lisolo mpo olingaki oboma nga dernièrement te ezalaki ndenge nini? loba makasi koyoka soni te koyoka mpe mawa te natobongo parce que mama yebisangai kasi yo okoka osala eloko loba oyo tova bato nyonso bayoka bayebisaki oboma ngai pourquoi? parce que yo osala empêchement na biso mpo ya biso to réussir sauter. Ngai nazo empêcher bino bo réussir lisusu te yango balobaki oboma ngai sikoyo bayebisaki osalemi mpo oboma ngai napesa mbongo na babutu nango soki olali obela maladi makasi mpe maladi wana obika to sikoyo opesaki nga mbongo te nazwaki yango te mais sikoyo nakofi te mpo na ngai parce que naza na nzambe ese tokobetela nzambe mbo tala boyere tozosolola tomatiselo nyoka oyo aza awa mosalali nini? apesanga yanga biboye oyo eleki pouvoir mpona likambo nyonso nga nalinga nasala esimba c'est que batie nyoka wana eza pouvoir likambo nyonso yo kolinga kosala mpo esimba mais sikoyo okundaki biloko oyo pourquoi esimbi te? olobi oyo bato combien bani ataki yango? 10 personnes bani ataki yango mais pourquoi bakimi église te? bakimi église te mpo na nini? matisa elongi natuni bakimi église te mpo na nini? yo mpe oyebi te seke kisi esimbi nango te oyo olobaki bato combien basimbi yango baniati yango? bato mibale baniati yango bakimi église mpo na nini? yo mpe oyebi te maintenant entre satana na nzambe nani aza makasi? nzambe. olinga yo loba satana matisa elongi na yo nazotuna entre yesu na satana nani aza makasi? nzambe. loba yesu kristo aza makasi. yesu kristo aza makasi. bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oto bakenzama boto kwa wapi papa tomoni elema ya mwana ngo ye moko alobi azolakisa babilo mosusu na maboko eza nini? tozalaki na mabondeli nzambe atalisi biso ke bakundi bakisi liboso ya lupango mpona koyeba na kobundisa mosala na nzambe nde toyebaki na kosula na mwana malgré résistance ayaki kondima toyaki kokende alakisi place bakundaki biloko na bato bamataka nzela ya likolo bakundi mosusu mpona bato bakitaka na nzela ya se objectif ezalaki ke soki bato banyati biloko wana bayaka lisusu église te bamosusu aloba église yango mpe ezalaka distance lokola église mosusu eza pembeni na biso awa nazobanda na nga kokota awa na kokende kuna lisusu te bamosusu mpe balemba avandi na eka na ndako bamposa yango ya kokende mpe église eza nango lisusu te ayebaki mpe na kobimisa biloko wana etombaki d'ailleurs ezalaki jour ya culte ye moko ayebaki na kokonfese yango liboso ya bato nyonso natunaki pie mpe makambo wana yawo ya bongo amaki mpese mpona koyeba na koboma biso ayebaki mpe na kolobela yango mpe liboso ya bato librement mpo bandeko nyonso bayebaki na koreagir bamonaka eloko moko force ezalaki te na likambo wana ezali délivrance normale oyo eyebaki na kobanda elandi cour nango normal extrait oyo bango oyaki komona ezalaki délivrance finale ya ndeko na biso wana
Ok, papa, liloba ya sola na bande nyonso to bazola na biso oyo koloba na ka ya bandoki ya bano bana kinoki ya sorcellerie elo nino koloba pour kosukisa émission na biso message nyonso na bande oyo bazola na biso. Na zoyebisa bandeko kendoki aliaka mutu te, ndoki aliaka nyama. E soki ozongi kati na Biblia na mokanda ya 1 Corinthiens et na chapitre 2 na chapitre 3 ezotalisa biso 3 sortes ya bato: homme spirituel, homme charnel na homme animal. Et homme animal eza mutu ayebi nzambe te, et c'est cette personne là nde bandoki babongolaka komi nyama balie. Homme spirituel azali mwana na nzambe e mutu oko bouge ye azate parce que azotambola na crainte ya nzambe. Homme charnel azali mwana na nzambe parce que andimeli Yesu, mais azali muumbu ya nzoto. Et une telle personne azo subir souvent oppression satanique na banzela ya maladie, na banzela ya destruction satanique, ainsi de suite. Et mwana na nzambe nyonso azoyoka biso abanga ndokite, abanga kindokite, à croire que Yesu Christo azali plus fort que les sorciers, et devant kanyon sur la sorcellerie aye banako confesser ce qui est positif, à confesser comme bon Yesu Christo, quel que soit ba complot oyo bakosala kati na mukanda ezayi nzambe azali koloba soki bakosala ka ba complot ngai nzambe nazali kati na yango te, mais alobi ete monoko nyonso ezali ko s'élever contre nous pour nous accuser dans le mauvais sens, to condamner yango. Mwana na nzambe nyonso atanga Isaïe 43 a continuer na ko condamner misala ya molili, ayeba na ko continuer na ko condamner misala ya ténèbres et kozala na bokonzi moko te likolo na ye. Biso toleki par plusieurs combats, ezala na ba famille, ezala na mosala na nzambe, ce qui fait que nous soyons vivants et que nous soyons en bonne santé de continuer à kosala na nzambe. Notre secret c'est la sanctification. Et tozo tout atolo pona yangote, mais tozo koba toujours ko bonde la nzambe à communiquer biso sanctification d'une manière continuelle jusqu'à la fin de notre ministère sur la terre. Et c'est possible qu'Ndoki abundisse longa yote parce que Nzamba lobi, ils vous feront la guerre mais ne vous vaincront jamais. Nzamba lobi, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Kobanga kindoki te, kobanga bonganga te, kobanga nguye ya kuchimte, ndimele Yesu, croire na nguye ya Yesu Christo, okoyeba na kolonga toutes ces puissances, wezali komenase yo na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ba numéro à papa Richard Yangwana beaucoup en contact naie ba oba uzana posa ya roso naie tika ete nzamba lola amona filo moko ya motema bivens de homo depuis Londres, papa na merdi pe na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston, na mama na biso mama mami Mbonga motema papa Blaise Mbonga na Suisse, et sans oublier na papa pasteur et les pasteurs faits amis à la bouche autorisée de l'Éternel nanga mwazirike bonzambe na bonzambe lola ezofuta simona otolobake nzamba boy to koye suswapi bye. Masia,
nzambe nanga papa Samba bilemo tuna kolala na kina mama mina azali akulatela ata moisa Samba bilemo libotana ngai na maboko na yo kolo yo nde nzambe nanga papa Samba bilemo Samba bilemo Yombe Samba nanga Samba bilemo Samba bilemo Yombe Samba nanga Samba bilemo Samba bilemo Yombe Samba nanga Samba bilemo Alléluia.
merci pour notre temps, merci sur notre présence. Lola et Sofuta bien aimé dans les seigneurs, toujours dans le cadre de l'émission il y a frère concert, il y a Papa Franck Moulaja, Bomoni, la rythme autre Yembi, Tobindi, Nzambe et Yabile, mon frère bien aimé dans les seigneurs, Bonzambe et Kitaki, Namaloba, P. Naloyembo, Tozo Miananko, la Kozana, témoignage, il y a Bandeko, Tozana Papa Franck, Shalom Papa Franck. Shalom, shalom, shalom. Papa Bazola non de partout. Bonzambe, la race à Bonzambe. Les autres d'Alvin. Papa, félicitations. Merci beaucoup, mon frère. Satan na Bonzamba boyete na loye mo pe na maluba on dirait frère Franck Yakala na ya mikolo mo différence mo écoute ya mingi. Non mais on fait seulement notre travail. Dans le bas adoration za vie na biso, mais adoration za mission za mission. Donc Tolingika tout réveiller la flamme, la louange, l'adoration, parce que église est église à cause de l'adoration. Sans adoration, église est la raison d'être. On le dit que ton amour m'a fait du bien. Et dans la quand est-ce que moment ni et comment que bonanza mais ça biso bolam papa. Je pense à tout moment. Maintenant baté biso lelo. Il faut juste la révélation de cet amour. Pour les ils sont disponibles. Mais à un certain moment, biso tout le monde a moi. Au moins, mais quand Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre que on négocie à la bolamo. Parce que atikara biso na maladie bolingo na ye atatu legisi mo atana malade apexi c'est penongo makanza mabilembo obimison na état na clip promotionnel là des gars l'état ils a raté chaque chose à son temps. Je crois que si vous voulez molango tu retiens aussi davantage dans ma promotion. Nzama bilembo ningo lo bani tomoni eli na montagne ya Carmel asengi nzama Alexa bilembo voilà le seul à mesure qu'il sa moto ya nzambe le seul nde batay biso lelo oya fungola nzela Israël elekaki mai komi aquarium nangamo ba mungusu nangamo ba ngando mais peuple na eleka jour wana na si Israël va no pesa oh cher ngando. Prochainement dans l'oyer mon papa. Merci beaucoup Alvin, merci, Dieu vous bénisse. Ok, voilà, bonnes amis, bien aimé dans les Seigneurs, mais vous allez nous soucier. Ce qui est vraiment que baza awa, tous pour ça bien aimé dans les Seigneurs. Là, beaucoup de landa nzambe, il y a bilembo bien aimé dans les Seigneurs. Et l'on a bandeko, ton numéro de témoignage, impression il y a bandeko qui bazala qui a rapidement bien aimé dans les Seigneurs. Musicien, moi, musicien bazal susté, à mon sazate, papa Henri papa accueilli. Bomoni moment où tolekisi ya ki bonzambe na loyembo bonzambe na malwa bien aimé dans le Seigneur, on a été vraiment béni na mukola lelo et l'on a écho d'adoration bien aimé dans le Seigneur, expression d'amour nzambe ya bilembo. Merci beaucoup. Le bande papa o assisté na concert à lelo, au moni concert non na sepeli na concert à lelo plus na sepeli na prédication, je ne m'attendais pas à Oyoga frère Henri, de la manière à Théagi, de la manière où il a prêché pour Jésus. Vraiment, la CPL Nango, la CPL Penajo adoration, la CPL Nango, la vague invité à frère Franck, chose en absolu banda et on a écouté présentable. Merci. Oh,
opesi biso na présence na yo toyaki na kimia tozonga na kimia